Et bienvenue sur votre émission Un moment avec Sandrine, avec moi, votre fidèle amie Sandrine Sama. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on se retrouve, non, nous ne sommes pas à Londres, mais nous sommes plutôt à Paris. À Paris, à la poursuite de vos artistes. Vous savez, votre émission a l'habitude deux fois de recevoir vos artistes et deux fois nous parlons de la communauté. Alors, ensemble avec moi, please, ladies and gentlemen, let us receive Seleo Scram, Mr. Poutine, Papa Mapasa. Anderson Marco. Et nous voici donc les amis, il est là avec nous, Seleo Scram, Papa Mapasa, plus 10, Mr. Poutine. How are you? Well, fine. Ah, Toyo Kangon à Paris, mais to bandina ba, how are you? What are you doing? I'm very well, thank you. How are you? Oh, me speak English a little. Mais how are you? You can say I'm fine. Ah, qui pardon. Un moment avec Sandrine, également un moment avec Seleo Scram. Vous savez, avec lui, Tabou et Zalarate, il est tellement open, il est à Pandara, vraiment à Sololara, très bien. Seleo Scram, to couture lelo na Paris, lelo, mois de mai. Touza Awa 2018, nouvelle Nini Okokopé Sabiso pour Seleo Scram pour commencer d'abord. Oh, ça m'a 2018, ils ont animé bien. Oh, nous avons baxé biso et sengo. Et puis, herbiso to lela. Kulela rolela te, mais kulela ya. Tant tout le pan Zambé. Batuba o seka. Herbiso comme seka, bamba comme lela. Et voilà, donc, depuis Nayamboko, nous sommes les cas très bien. Depuis Naya, depuis 2016, na komaka le 17 mai en France, na Kei, Allemagne, na sali 3 jours, le 20 mai, na se précipité qui pour Naya Kokota Komba ya champion Yuri le rôle a invité Inga. Depuis Kin, après Wana, na bandi sikoyo, administration, studio, et puis intégration, et puis aujourd'hui, gloire à Dieu, on est dans les bons, donc voilà quoi. On est dans le bon, Torokoma, parce que dans le bon, on est le Makambo Belé. Hein. Donc c'est un peu ça pour Nayo 2018 déjà, et ça une année donc de plus au Nzambe Azosunga. Oui. Alors tous on a moi Mukesima, c'est le Scram, artiste musicien, c'est le Scram, Abandi, Ndengeka Kaizalaka, le long à mon embêté solo. Quand Ndengezalaka, orchestre, na Vonda, na Wapi, mais c'est le Scram enfin, je crois, de 98. 98, n'est vraiment comme on a, c'est le Scram dans Wenge Musica Maison Mère. Parcours et la suite en anglais, the rest is history. Donc la suite Bissomoto Ebi est comme histoire. Donc c'est un peu ça. Après un bon moment, je dirais, dans Wenge Musica Maison Mère, c'est le Scram Tomoni ba dislocation et bandi, baninga bazo kende les marquis, mais c'est Léo toujours fidèle à Werason, c'est Léo toujours resté avec Werason, mais après il s'est décidé de se lancer dans une carrière solo, donc Atambola vraiment chemin naïe. Ouais. Depuis Seleo a commencé le Scram à plus 10 Papa Mapasa vraiment bilan pour Nayo Moko na bandeko bazota la biso okokoloba ezaningini. Bon, bilan pour na muto va pesara chancete. Bilan pour na muto azala qui comme bête noire ya bato belé. Bilan nanga na mona ngo lelo ndenge nzamba tambusa yango eza ma posi. Donc eza négaté dans ma posi ya kosakanati et voilà quoi. Donc yango na boloba bilan kitoko.
D'accord. Pour en revenir juste un tout petit peu, on va pas traîner dans ça, mais c'est la toute première fois vraiment. Non, c'est pas la première fois où il y a un moment avec son nom parce que c'est le Azaki parmi ceux qui ont invité Nabsua Liboso Yami Balé na Kinshasa avec Wilbry Kayembe quand il fêtait, je crois, une année déjà à carrière. Non, c'était 35 ans d'âge. 35 ans d'âge. Et 10 ans de carrière d'ensemble, quelque chose comme ça. Tozala Kawana vraiment, ce artiste Babanda qui n'a pas cette chance, c'est le parmi mais la version Nabiso et surtout depuis en Europe, c'est la toute première fois. Pourquoi les lots Banite Kobele Bangakoye quand les autres ont quitté, vous étiez là, c'était une grande famille. Basali les marquis. Qu'est-ce qui a fait que c'est Léo Atika là dans Maison Mère? Kotika na Maison Mère ezali kinga kokaka likopa te na kokaosala mutu likopa te nga na vie nanga naza soko yoki na lobango bien kino mwana avana ko ya bangaka jamais makileli ya bayimbo na bataba donc ngai na kokaka te kino toye tosali mutu likopa après non tant les marqués salamaki j'étais au courant de tout mais je voulais pas aller, je voulais pas les accuser chez le vieux par rapport qui bon on sait jamais na vie c'est baki za na makamdinga musique ezaka biso tout toaki au courant que non orchestre ezaki na faute mais nga tellement que dans otala il y avait des concerts musu na Bangola et na temps ebi Angleterre et c'est moi qui contrôlais Micho Dianga Tony Twengi Vinanga de Kwani Nakoma qui son âme repose en paix Jojo Mouya Richard Botouli Papi Moïse c'est moi qui contrôlais le pays ce que pièce Papi Choniangs na Joe Katumwa son nombre na botanga bango sauté mais ouais London déjà Georges Kofo bien sûr bango tout donc bi bango mbote na ba fi musu na bosani na ba mère donc ba fi na di bola na rolo tout donc voilà ouais comme c'est moi qui contrôlais le pays et ça là qui le quoi na zo ki ba pièce be na hôtel est-ce que faut to go betana Angola il faut na ça nini il faut na kene déjà le ko la bango pesa biso ba visa une semaine tout y il fallait qu'il fallait toujours work permit et non work permit ouais s'il fallait toujours une année kuna et ça là qui via yokaka plus batunaye master batali qui une année koufi boy bani bambouema entre les vieux na ba musiciens si je me rappelle bien Telinko Ikutu ngana la cause peut tout s'embrouiller na podium Bill Clinton na Vinson ni ba sambu bon pas que ça encore s'embrouiller mais Bill Clinton il manquait de respect au vieux et Azala qui wana il regardait comme il voit pas mais il voyait donc c'était chaud wana tout lead Birmingham tant de comique il faut de zonga et ça là qui non le vieux a ebi que ponga ça qui le roi na nanga mo le roi chege mo choquer mo bonara na hôtel à Vinson na pemi bato bazoya na ba pièce bazoya na bala ngaso lingo koto kutana na vie fotika nga mo eloko la gérer après que moni vie so ipo oyena ba biloko musu sali kete biloko ngo via c'est bien lango tenga na baki on a chap c'est le déjà zappé donc voilà et après il fallait toujours ngakin tant toujours ngakin ma master musu bon JDT c'est normal qui un peu malade tout il fallait qu'il vraiment tikala et le col en Angleterre il badaki ko simba te pour na malade à JDT et c'est que JDT tikala bon les marquis pe ba boule na bango déjà to ka ouais a sauté à Cadiz donc yo zaki na prêté ya sauter na kata bateau nga na beta ndule maintenant le roi Pididi na commerçant comprendre na le roi commerçant na ebeke surtout Angola nana ba pièce ba cavali ba nini makambo elanga matala ba mama na ba valise il fallait côté kuna na côte ça et puis effectivement dans na kina na côte si yango moni vina nga didi kinoni ya bakisa balar na pe ba parler ba nini et puis voilà mais bon ils a cop na bango ba salagi nga na ko kinete kino to beta vie mbeli et puis voilà na tika bango moni ke na zaka toujours mon impartialité voilà bango na yebi ke ba osala mabe au fundité mais au côté pété na yebi pe que non
nakofunda pe vie ou bien nakofunda pe bango mais natali pardon bopota na makambo na bino nga nzela na ngai et puis voilà quoi. Voilà. Et CLE est resté pendant un bon moment avec Werason. On va pas se traîner dessus parce que vraiment tout le monde a qui ezaki lokola bateau babandaki maison mère bateto aliboso bakendaki mais bateau belé vraiment batou nanga qu'est-ce qui a fait que CLE a kendete. Après nous avons vu ce qu'il y a eu au Sali album Nayo et puis tout avancé. C'est le Oyaki Napoto, je crois que tant Oyaki Ndengolobis depuis novembre 2016. Non, pas novembre. Na mois de mai 2016. 2016. Tant Oyaki, Batebele, Bakanisaki, c'était juste moi voyage, au sac, moi Mikolebele, Oyaki sous pototé, c'était juste un petit voyage, mais Oye Kotikala. Et la suite, il y a séjour Nayo, en tout cas à Anapoto, et comme moi Makambebele, Bele, savait, réseaux sociaux peso jouer. Mukanda ni ndingo lobinzamba pamboli. Est-ce que tant que c'est le ayaki ayebaki que azali ko tikala na poto o ayaki ko changer tant yo komi na Europe? Nongai avant pour na tikala na poto loko na gina makambo construire na mboka. Na gina makambo na gina ba bit nanga. Na banai na koya na ju visa na kei na zongi. Na ju visa na kei na zongi. Ngai makambo tu esala maria racine ya temps. Ngai zangati mna baki no ti même visa au avant pauvre mais c'est pauvre pesa ngango to salaki déjà ngana et déjà na ba contretemps mais le coup là j'ai un pote qui est bienvenu makanga yé mutachaki pont et puis voilà to sololi après et ça dit que bam boum visé bimi tant a commis Nathalie qui na mekana ko se ressourcer un peu ici. Namuna ba petit nanga parce que j'ai 4 enfants. Des enfants, oui. Ouais, j'ai des enfants ici. Namuna bango na installé ma palais qui est tout pe marabo bimi ba petit banine et puis voilà on a qui na pe ma qui a meko pe mananga awa na habité soki ba mise tout ba fana na mikili. Faut ba lobela ngo boé. Donc ça dit que depuis na ya ti lelo il y a que des événements donc ça dit que événement na ba événement bon. Mais pourquoi tu penses? C'est parce que c'est le Oyemoro Pazan Moutaro créé ba événement et on ba kenda kino bon ou soit ça puissant, na l'homme fort. Tous ils ont peur de moi. Ba ebi force na ba orchestre auto alaki. Na oya zali banda orchestre ebi force na o na kati ba ebi force même le vieux il connaît ma force. Tu vois? C'est pour cela mon akaki ba lukara toujours ba débauche du genre que c'est les blagues à pli au vivre dans la gloire en tout cas de le pour prix propre. Voilà, prix propre. Prix propre. Donc on peut dire ça c'est le Londengo lobby depuis tant nayo oye na Europe depuis 2016. Tout le monde a vraiment habité soyo moko soki na lobby victime, ça te gêne cause à la victime parce que makambo ebele les canaux réseaux sociaux wana ezala kaka. On parle pas que de positif au Italie il y a beaucoup de négatifs. Tu te sens comme victime au monde en on est. Non, je suis pas victime. Ça se voit que batu oyo ba détracteur ya vie assez léo. Makambo tout basalaka. Ça correspond pas à moi. Donc ça dit ba beta à côté. C'est pareil, j'étais avec Adoyoué, Papi Mboma. Azoïb sanga que c'est léo. Il paraît que yo petite sœur na yo a bengana na ndaku yango boy. J'ai dit mais attends boba. Vraiment ndenga mona bino bosomba ba champagne wana muloko anga bolbari na sila boy. Bozora temps peu vraiment robeta vaso la bien gloire à Dieu. Gloire voilà. Ngai na mona ngoza nango ya nango ki gogol bato tout balobara sele oboy parce que mutu mon côté a ebivi nanga na makamutu. Mais est-ce que ça te dérange pas qu'on parle beaucoup plus de la vie de CLE privé comme on peut dire plaisir. Que de la musique moi ça me fait plaisir, ça se voit que non naza nzambe na bango pour ba créer événement pour ba comprendre que non asalaki moi script moko boya asalaki moi nini moko boya qui balandeli yango ye muso fa na parler na créer que le mot pour na CLE balande neti récemment là na tout monde ba lobby ba zwinga ba che photo na ngamoko boye na hôtel immeuble Mamadou natala boye ba kati mutu ya Mamadou ba chenga tu vois
tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Et dérange parce que na yebi qui même en France, et ça rend un numéro public. Public ou ana et créer rapé ba buzz, ba créer rapé. Donc ça dit babilo ni on soit né zalaka. Mais pas na biso na Congo ba to amona ka c'est ridicule, ridicule et bomara ngote. Wana selon ngapi. Voilà. Ridicule et Bomanangote, alors nous avançons avec Céléo, mais vraiment sur le point il y a réseaux sociaux parce que je sais que Batbasala n'est pas dans les ébélés, Céléo est mopé à Kriaka et Zébélé. En tout cas, aujourd'hui nous allons parler de Céléo. S'il vous plaît, Obinet dans les réseaux sociaux, la bouche autorisée, non pas la bouche, News des Stars. News des Stars, Banda Ochanga. News des Stars, Bachara, en vedette. Ce que vous comprenez, mais News des Stars, Bachara, c'est le Nengenin. Comment vous avez c'est le moi coopéra qui a non, tous les gens, comme si vous avez bien c'est le vous avez bien fait mon salanga na salongo na ebarate soko ebarayango na ba ser moko boye bandeko na ba sala gravement accident. Bato balingo mema bango te bato balingo bato bakota na sa mutuka ngama na tala ma voiture na nga ya Lix na Kinshasa na ndima na zwa bango na makila na mema bango tina ngalema siko bato bongo babundela sele otendengeni ozomona zo mabela tanga ochanga après okoma kino au sentiment kino et comme siko pression na réseau et comme pression na réseau ti balongola po batcha bato misusu donc ça dit nga komba e banda Combien n'a toujours champion et voilà quoi. Parlons un peu de Céléo Scram avec Fally Ipupa parce que Tokoe ko échappé en côté Céléo. Boningisi réseaux sociaux, il y a pas longtemps Céléo Scram. Boningisi réseaux sociaux, bokotisi na bana, bokotisi na ba famille. Banane. Bino. Bino mibali. Bino mibali. Non mais parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu quoi? Fally a fait son live aux États-Unis. C'est le Scram. Pe azana makamnae o azonié ba trophée nae. Ponga sona yambi Fally na rosenga pe nae ba. Non parce que c'est ton frère, toi tu connais que c'est Fally pour parce que na kei kuna na ko banda o expliquer c'est Léo na ba ko décrire yete je dirais c'est le Scram. Est-ce que na Katioto, il faut si ça m'a besoin de non, mais comment et pourquoi vous êtes arrivé alors à ce point avec celle qu'on connaît que c'est un frère en tout cas. Ngana yebi bilogo wanati, bilogo wana nyoso ezarani. Même na ba réseaux sociaux na ngana yebisa rabino, bazali na ba faux compte o basala finga rabatu. Toyo mona moko. Netu bon, c'est des trucs. Fungola c'est l'autocommission na ebandeli ke olobaka. Non, c'est des trucs. Toko loba ngo karaté. Sandrine, to loba ngo kino baso maraba vu. Comprendre? Gimstanga yo rêver. Ce monde vraiment traumatisé. To rêver ça bon que bon ba na ba réseaux sociaux. Oyo batinda rabatu ba finga rabatu. Nga kozala maboki o moneti Facebook nanga ou bien Instagram nanga eza blendé na bato musicien moko donc na cheka ke loko bayaka wa bazo critiquer bazo finga mais moi je m'en fous et ça langa bien parce que bango baza ba pervers musa na ba vanda kana ba la la Céléo ba pervers voilà donc ça dit que nga na makamona nyoso so tali nga na yaka tout droit bi ya mutu na yaka tout droit vers mutu mais nga siko so na beti na koko na mwana na mwasi ya kolongola na bodi na polo na nini. Mais est-ce que Lelo osa à l'aise te ya ko répondre na question nga par rapport ya polémique wana alors comment ko sala ngo bo utiliser ba don bo bimselo moko quand vous avez besoin après bo kimango c'est ça. Non Sandrine ngai naza mungala na bangaka etumba te comprendre oza bangala yoka bisayo. Il y a des bangala mais comprendre. Il y a des bangala mais il y a bangala ti. Yogana bisayo. OK. Mon frère mungala soko damel nga koloba mingi te pose à respecter devant ba kulutu. Nga Céléo jamais au monde nga Céléo na bengi
Jomo Dango pour nana frère nanga. Jomo Dango il est puissant. Kolega tamsu ba staff belé ba musicien, il est puissant na bango. Nana petit nanga hip hop elofa. Il est puissant. Ye mikolo benga fidèle sergent. Nako tinda bango pe biloko ba mise ba salaka. Finga salaboye. Mais na monaka que c'est des gens na di Jomo Dango na mwana na ya mokolo. Na fana na tine na télévision. Ou bien na fani ka bona bimisi maître mo na tinda attaquer Céléo. Ou bien mutu staff moko ka yanga ou bien na bengi fini pelande il faut attaquer. Na bisa bango no ngana OK na bino ngamoko. Et puis na kinana bango ngamo siko ba toka onyo so ba finga na mupanzi wana. Bazana bango ba ingrédients ba ebelo côté c'est des gens na ko benga bango ba usager. Voilà quoi. Alors, pour mettre fin à ça, c'est le comment au Koko Ipsabiso, moi je trouve que le Congolais et surtout Binoba musicien, na Oebo Utapekin, vous avez en fait le mal à gérer le succès Yaba musicien Moussoussou. Est-ce que Okoro Lobanine sur ce point-là? Là, je parle en général. Bino Neba journaliste à Congo, Fobo Salaka, expertise. Il faut boire baka, succès c'est quoi? Mutuana zoloba nini. Parce que bino ba mensonge musu boko kakako koloba yango te. Mutu a envié succès à mutu par rapport à quoi? Nga déjà ni naza boy, yo kana expliquer lo. Par rapport à temps. Si yo kana expliquer lo monde. Moi na vie succès à la logo yo, il faut toujours au goza na succès à statut à mutu mon côté. Na vie succès à statut à mutu te OK non et kangama wana te. Et ça na temps, ça peut aller. Ça peut revenir, oui. Et voilà. Mais il faut oser toujours na cap. Il y a un moninga, ndeba lo ba c'est le asila. Mais bah on reconnaître que c'est le asila mais azalaki nin. Justement. Voilà, donc ça dit qu'il y a un cap. Mais lobby au koko zale koko sila donc c'est le azalaki mikolo azate mais o azale lo peton dimaye. Mais bino mo bondi. Ils sont pas congolais, toi on a problème nin. Dans la vie il faut reconnaître il y a les hauts et les bas. Il y a un moment la plupart des musiciens ceux qui les leur coué a commis ko battre dans ma même erreur à matate a comme qui m'a dit voilà au monde n'a pas ce exemple ni est-ce que ce monde Dawala président ya je sais pas patron ya Watibé au ce monde na président Hollande ou Macron au monde bango té pour dire tout vendika un samedi frère Nabiso Moro africain a grimpé a sauvé Moutou a Kembala Moko Tarana Pididi Pef Daddy grand prêtre Azu a publié en haut Ozomon na vie Moutou alekaka Moutou azati Bisoni na Congo bolingi Moutou aleka batu siko nga na vanda na vie na lobaka kino connais toi-même Moutou a ko lekanga azati tant que naza na souffle de vie. Mais est-ce que koleka c'est le hôtel et qu'on permettre que c'est le andi makaka. Voilà. Yokana bisolo mo Mamadou akati ba maya akati ba nini aye awa. Batu susu ba beta ba combien de temps na mboko yo avec ba inani ba 10 ans mais bam boum pam ba pididi ba te belé ba réseau ba la vie ça appartient à Dieu. La vie est appartenant à Moutouté. La vie est là arrogance. Si on il faut qu'on fasse qu'on camole matoi et qui te voilà. Ngana ko fana te na lo bagino succès à sentir la patronne et si là pour ngana zoango mais est-ce que nzamba ozonga ko pesanga rien. Batu tam so comprendre discours nangati. Discours nangezali, il faut rabaisser l'arrogance ya batu. Est-ce que c'est le rôle de Céléo? Attends, toi na société moko qui est musique. Bino mona katam Céléo mais bango o baloba pour na Céléo.
babiloko tu baosala on a yebi ki sa bango et puis to kanga bango la bientôt là. Non bientôt mais lobi kaka to kanga kangi bango moboy pe koyebisa biso Céléo. On va pas traîner sur ça. Kangi bango ki bango mutu ba créer ba réseau wana ba statut wana ba sala. Justement, ozolo ba bango mais oboy ko fungoela biso. C'est pas un problème, on va pas traîner sur ça. Mais moi je pense que on va pas traîner sur ça. Or yo moku de 904 apongai na do lingango te. Olingango makasi. Alors moi pose-moi mouké pour regarder le savoir de Céléo Scram et puis Tozozonga avec notre artiste un moment avec Sandrine here in Paris with Céléo Scram. Colorado, Bobby Poma. Iko mabele mambe. La valeur sûre des Bateke, Papi et Piana. Aimé Bidoucha. Natieli Kiana Thompson, poisson à domicile. Anthony et Farrell. Estomac na pepe soupu. Jenny Kabé yo kombo mama ya vai. Na kufana tikela yo mokilo yo. David Gatele mbonga na tikala nangoe. Se susio liwa ya mama nanga kendao. Naleli. Thank you guys and welcome back with a moment to Sandrine. Still in Paris, the sun is going, it's getting set, but we're still here with your artist Céléo Scram. Yalinga bouton Sandrine sama beta ba anglais ça la bien. Ba inspiration, je crois que tu as nzemu na English kalaté hein. Fallait to bana depuis na kin kuna na ebi susu, c'est pas pour aujourd'hui. Alors Céléo Scram pardon, artiste musicien tout d'abord. Nyo soto elandara Céléo nyo soto tolobi wana mais Céléo Scram reste artiste parce que totalissima ba œuvre ezebele auto comme on ezara exemple à mukie mais ba œuvre eza ebele au penza ba prête à Céléo etikala na musique à Congo. Alors sikoyo lelo na 2018 lelo Céléo akokoloba nini parce que ba mourir ya bonne musique bazakaka ba fanatique ya Céléo bazakaka qu'est-ce qui leur prépare Céléo Scram? Ouais, Céléo ni na yaki boué na yaki na ba projet comme ngamo na producteur ba œuvre nanga et na bana déjà na projet moko équilibre to betaki yango et joleka bien et ça déjà nzemo ça apprécié partout et puis na projet mususu na sala soit EP soit album comme nango eza bongo yo déjà on a tout lancé déjà des titres. Oyo bato bazo sepela bazo somba ça se va bien totalaki na iTunes des qui n'est bien Desire maramutu qui n'est très bien to lancer des titres to relancer donc ça dit to kotisi yango na kati to jouer équilibre to kotisi yango na kati ya yo déjà to sali Miss de Miss otombeli na nzongo mo na Londres to sali to mela moi kopo ongamo na kena mo ba mai moko bato balingaka venanga déjà oui le longomba jour wana tanga yo kyanga binanga petit mais ba mai na baneko ebisa yo yango yo baneko zela nini c'était vieux propriétaire de tous les dossiers na c'était vieux yo kutu o moni wana ya ba mai siko ya banzela na yo ezali habiter petit faut au salaka toujours ba mai donc ba mai za wana to mela moi kopo mais to boule nde to bimisa yango nde to sala yango nzemo musu eza wana biloba loba to expliquer ka bato merci na nzambe ndengo sala mokile banga Céléo na telemi poyo kason master o luki okosilisa ngo lelo na lokumu nanga pardon ofinga melelo eza lelo da moko naza patron mata okita na kotika la Céléo combien de fois bakao kobana na luka yo moseki koyimbiko na kotika yo moseki na sepeli biloba loba okomi bifinga master tika tika kiba na kombo nanga tika kofinga nga ya botika kosala ba faux compte ma kijaga. Merci Céléo Scram. Et là c'est pour quand alors? Je suis pas venu pour l'éternité.
On se reverra plus tard, mes chers amis. Je pense à vous avant de... Mais là, ce que c'est décidé comme album, alors, parce que tu as déjà plus de 4 titres. Dans 2 ans, EP, Mende to Timbeli, Batangola, Moussou, Bapé, Babor. Batangola, Bapé, Batafrique du Sud, Bapé. Bon, d'autres, la Siko, je dois plutôt annoncer, comment on a bangoine. Ils ont fait bon, il y a une inspiration, mais quand on a payé, beaucoup mieux que y mais la personne éviter que Mbongo n'engezawana un homme de 4 ans voilà. Donc, voilà, mais. Tout ça, biloko bien, tout qui n'a en désordre, tout qui n'a bien vraiment. Qui t'a s'agité mais à l'inze mon paysan Natania. Isali donc voilà. Quand on a album et bimi, tous au na niveau album et mais tous lancé ba single ndam ndam. Lancé ba single. Après tout lancer les bango sous en septembre. Tout lancer les bango 2 sons les sous. 2 sons na 2 sons tout lancer les bango ils la bongo de rumba. Et anze mon embelé Olivier Belé sina Candice. Et puis na rumba na ya mariage et puis voilà quoi. Ouais. Donc c'est ça un peu le programme les amis, c'est le Scrum oyazo bon c'est la biso o to bengi donc et puis na biso ya yo déjà tozo zela parce que on a un programme tozo na Manchester à biso na England. Donc invité nga kuna tozala ngobanga no teto ya wana alhamdulillah. Donc toya wana et puis depuis le ranzoto déjà ses amis dona ko banga te ke o koma Manchester. Tous les biloko wana te biloko wana il le bamaka et pas ba congolais. Mais yebsa biso c'est le scram ndengo lobi toye tozana Paris to ka to chama kam nanzela et loko nzoto ses amis mukanda c'est bon. Tole la ka biloko wana te biloko wana bato balela ezala kaka ba congolais mbalela. Tole la ngo to bi nazana ngo et ça me permet de travailler. Soki mbila ye sikoyo awa. Soka tuninga ona kobimisa. Soki pesa nini na kobimisa na kopesa ye. Mais nazalaka ndi natambolaka boye nakana komo nango na vigo nanga na banda osomba ngo 75 €, lelo koma na 18 €. Parce que bakiteli mudea na vigo c'est que na mboko bandima yo. C'est que ça nzela. Et voilà donc voilà. J'aime son côté de navigo nae parce que tout le monde quand on est aux olobana c'est le yo style la voiture est mais c'est le à l'aise de prendre son taxi son bus train et puis comme ça makam nae c'est ça. Sénateur bazwango nga mukomuso na kutana na sénateur na biso le Venzoli na Champs-Élysées. A tracé na wana a tracé pas to kutani nga na ozo moi kopo na nga ba to kutani tu vas na vie et puis voilà. Kolanda biloko wana teo ke ozotambola on a métro on a RR nga na tambola nango na signara yango te mais na tambola na RR et puis voilà donc je na tambola très à l'aise pour mutaro simba azati. On a compris. En tout cas, les amis, c'était ça l'ambiance avec Céléo. Lelo na mona bombeli biso mo makambe belé pour na yebeli mais même après entre nous na olukana ye ba réseaux sociaux na ce banane ba découvrir kuna comme ça nga mona oya oye bisabino en tout cas. Merci pour n'attendre yo, Sama puissance etika la ka puissance. Moni muto azana puissance, moni nganet ni na puissance droit Poutine. Toro lingate ke non moi Poutine alobaka nini toko tika te les Américains ba BBC et pas Saddam Hussein vie changer te ba BBC et pas ya nani Kadhafi vie changer te boke ne soit pas Bachar al-Assad pour nous sabino ki na musique ya Congo na musique ya Congo ndeza rawana ya musique moko boza. Il faut faire attention avec des hypocrites au Bayard Kanet Badbalobaraté. Or, maman n'a pas de ma caméra. Aujourd'hui, ma caméra aujourd'hui. Papa, mais aujourd'hui, papa, il na Congo. Partout. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de vieux Oyo, surtout qu'il n'a jamais. N'importe quel artiste. Parce que vieux beaucoup, vous avez vu à Tambola qui va partout, on a baéba qui est des sons vivants. Qui bon mot, tu connais toi-même. Il y a un débat très important. On a mis un Céléo. Dans un message sur Instagram. Oh, bah, fan de Zimbabwe, oh, Nini. Moi, Katam Sousou. Congolais, moi, fan de Céléo. Ça dit que Basile s'en a bien.
nde balobaki asila bosisanga sikoyo maboye août septembre. Alors à quand pour Kinshasa c'est Léo potosilisa vraiment émission na biso Kinshasa bazila ngai nakokende na ngai au calme na kosala te o bozela nga le 31 na oya soki mpe ntango mosusu lobi mpe kaboye bambum nakomi na kini bahoner wana ya banjili bayamba oyo wana yoka nayebisa yo jamais bahoner wana bafie na biso nsoni bakanga yango bakenda nango na bandako na bango esalamaka nango kaka epuis jamais komona musicien congolais oyo nabetaki na Mali nabeti na Sénégal ngamu natondisa Angola akokanga ngo te ake nango na ndako na ye ata lelo te lobi te tokobeta yango kaka kasi soki atiki yango eza mpo se Léo mpe aye azwa yango aldemontre koma on dirait dérangement ye abetaki ye kuna lobi sadi ke tozokomprendre su te yango biso moni toyeli bango toyesadi ke tokamula bango matoi. Les disciplinaires, c'est ça, c'est Léo Scram. En tout cas, merci pour Nathan Ayo, c'est Léo, vraiment, Nenge Tokutani à Paris, ça fait un grand plaisir. Pareillement. Mais avant to kende peut-être Toti Kayo, juste Ope Samoa Bambote, ton abisso vraiment comme une asuka. Mais une dernière question, je voulais savoir, aujourd'hui, c'est Léo. Est-ce que Ekoko a la possible, tant que Maison Mère, ils ont fêté 20 ans d'existence, Nango, Ban Nagnon surtout, je dis bien Ban Nagnon surtout, Yawerason. Est-ce que au Sobosolana, Baninga Nayo, je ne sais pas, et cause a possible que Bo Sangana, Bo soutenir Papa Nabino pour Naïde Wana, Bamo Nabino ensemble. Parce qu'il y a toujours un temps, tout l'obila yango, tout l'obakino, un jour, il faut tout l'okato Sangana. Mais des fois, au monde, coup de gueule, les akaka, et voilà. Ils ont reçu la tina les sous-terre au Sanganaka, pour qu'on a venu à vendre na Potoboy. Na comprenant qu'il y a des Congolais, ba faux batou. Balinga batou qui non, au fait na mboko, ça dit que au palangano vidé, au kinasumbo gawanate, et bango ba sepeli. Parce qu'on a une idéologie n'angani na tigala pour na raison na master mission. Master n'angani tigala vie n'anga simolo gatondi. Ye wana massa na ngai sili na raison na master mission te. Ata mokote. Na master mission te. Faire rigole. Naza na massa mission sous-souté. Héritier wa. Naza na massa mission te. Ngana ibiselo au moins pour nini. La musique ya Congo, il y a trop des hypocrites. Ngana fa na mboko j'ai compris la réalité des artistes congolais. Ça dit que moko mako vanda maki na mboka akosela o makambo ki yo komangunda. Préféré net artiste au tanga kombo. Bazade eza bill na fali mudu akina koloba na kini ki ngase leo na boka ngunda na poto o mwa bafandi bazwi temps fali apesi mutu maloba loba maki se leo ninga zana bapesa ka Egypt c'est le to koma na suka ba preuve ezali mambozo loba na tindelo image yango se boko insérer c'est leo bapesa Egypt et pas ya mama présidente or nga bapesa nga mbongo ozomona et pas maman présidente pour cacher na ngai ba pesa nga na fondation et pas maman présidente mais la fondation OLK mais ba koselinga ke ngai ba pesa nga jeep mais to na komi awa na mboko yo na sengi asile or nga naza père ya bana ba mboko yo ozomona siko place ba betaka place ba dokaka na otindela bino so bo otindela bino parti wana bo meka ko insérer yango bo lakisa batu mauvais esprit. Au moni Bill Clinton a vendu na plateau. To ebi ke nengo kenda wana kenda ko boka ngunda. Siko so na koma so na boka ngunda ya solo. Nzambe wa bomoy. Vraiment Nzambe merci. So siko na boka ngunda ya solo. Nanga zonga sumboka te. Do so komi bobu ba blender yo. Eza luka malheur na yo. Ça dit que on a bi ke na zara so na ba master ba mise congolais ti. OK. Nga masa na ngai ezali ve na nga simoloka tondi. Parce que yé naya na mboka oyo alakisanga banzela sasem spedidam lelo ni nakoma buna vandi boyoka makino courrier ndeni ni tinda rib tinda boro susba odini wa semi numéro la ngwana o tinda boro wana semi wana omona tala siko bon yango moni kino anniversaire wenge se ba osala yango vraiment
bayebaki basalaka yango bango moko oyo tosala na oyo bafuta biso na oyo biso tofuta bango nzambe nde molongi me ngamba neti mpona kovanda kosangana eso na bamise congolais j'ai plus ce temps là pas le vieux hein? Pas bavieux banane mais bajeunes j'ai plus ce temps là parce que c'est des mauvais à tel point bakosala mabe déjà qu'on a la télévision kutu tina les news. Voilà, donc je crois que réponse à celle est vraiment claire. Juste le temps, on peut ça quelques oyayo, hein, na évité le boza ba mastate à ta famille kasi, moi ba mbote avant to kabana. Faso Jamba na pesi mbo de place aux Ali. Milton Zonza à London City, Pati Massamba, revolver silencieux, sans oublier Ahmed Bidocha autoroute. Na bosanité elo de homo, babi mikolo to la tara en Angleterre. Sozo mona ba Bangkok, o mona ba Versuch, donc ça dit qu'il est Angleterre. To pesi ban Angleterre mbote. Ouais, na pesi sumbote na Vivian Kimber, Kadi Viminde mon ami, sans oublier Teddy Matadi. Teddy Matadi na pesi mbote na bosani susu te ko pesa mbote na Peggy Kinzunga. Je salue mes enfants. Dajongwayi la mokonza ndunjili nzembo ya mobimbezali na kati album Dajongwayi la mokonza njili Chantal Umba Sera Motema Alangi Moseka na pesi mbote sans oublier Serge Ngwaila Fortina Ngwaila na pesi bino tout bambote ensemble toujours qui Allah vous bénisse. Thank you. Ouais. Alors juste le temps pour nous aussi de dire un grand merci à Céléo Scram pour répondre vraiment présent. Na invitation à Busso. Oui, Tozo Koma vraiment qui était derrière la réalisation. Qui était derrière la réalisation en tout cas de notre mission. Edgar Mokondi. Vraiment Edgar Mokondi, vraiment merci. Tout le monde qui est le boko, ils ont eu le boko vraiment Nzambe. Parce que Nzambe a l'ingara mingi, tout le monde qui non niveau de puissance. Tout ça, il a maille. Vraiment, c'est Léo Kokenon. En tout cas, une dernière question dans Olinga vraiment au répondre à Mokoto au Moussousou. Juste le temps pour moi de dire un grand merci, comme je disais vraiment à Edgar Mokondi pour Nanengo Zakinabiso toute la journée. Sans oublier mon général Delphin Kaimbi à Manileo. Tobo Sanité, le vieux CP Jean-Baptiste Kwaki Maïmba. Voilà. Mon colonel Tozi, David Gata, Yoyebi. Oti Kinga Monzemba, papa. En tout cas, bon, David Gata, en tout cas, un grand merci Nabatunyo va soutenir à Paris. Je dis alors merci à toi, le célèbre journaliste beau comme Dieu a dit Londolé. Un grand merci à Doyou et Moté Maya Clédia 2+1 égale 40. Je vous aime beaucoup. En tout cas, Niki la Maserati, Ijusede Tobo Sanité, on est ensemble. Popon Mukelenge de loin, Tozana Bino, the A-team of the Boss Brothers TV, Nathan, Mamale Kimimi, staff à un moment Sandrine, Mobimba na Kinshasa, en tout cas, Tobo Sani Binote, Vini, Bobby, Precious, Baby Joseph, le cardinal, je t'aime beaucoup. Et nous disons donc un grand merci à Maman Brigitte Etambe. Avant to kende seleo, ngala linka kondima, mokoto oyo mususu, seleo lelo, azali mwana ya Werason to kaka muto abeta na Werason. Donc ozondima ke nazaki na orchestre, mais est-ce que tu te dis je suis enfant de Werason ou bien te nazalara kaka na ye na musala? Son ancien travailleur. Merci beaucoup.